Bandeko mbote la bino bino to misala kolanda nga nzambe vraiment pambola bino eza juste pour nous yebisa bino que bandeko ya IDPS bakomi kolela malheureusement ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Bandeko eza mawa dans ce sens que batu musu bazoleka to bozolanda bango bayebi na bango politique te. Eza pe na mawa batu mususu ki tribalisme et bebisaka moto. Soko za tribaliste omonoko malere moko on dirait mutu ko azanga valeur. Parce que likambo eza yango yo. Mais yoso lo bilango ndenge mususu. Likambo eza boyeko mais yoso lo bango ndenge mususu. Bobe bandeko tokene nanu bongo to banda ko solo la malembe toyoka awa kabuya ozosala biso boye po anini kabuya sosangelo kwa koloba kabuya vanda nye kabuya na olela boye kabuya sosangelo kwa koloba vanda milimu ane kotela kijama kabunde komyo kotelo kabuya zalata na IDPS yaka na yo ata barenyo oyo kende no libelo bunga na ndaku wana kabuya okomi oloba oyo peuple bandaki ozela na IDPS eza ona omona te me yo ndo oza wana ozwakize Faci beton yo ndo ozofunda Faci peuple eza na confiance ya Faci eyebike bino nyonso boza bandoki bwa bato mtema mabe kabuya alors bandeko mama oyo aza ko rêver mama oyo alobi peuple aza na sima ya Faci mais peuple wapi akoza na sima ya Faci alors que peuple a voté yete na 2018 ni na 2023 a voté yete alors peuple oyo aza na sima ya Faci peuple wapi donc bato na lokuta ezama wa mingi Faci, votre président est désavoué par la population. Ndenge Mobutu a été désavoué. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est que chèque total. Voilà. Toyo Kasikoyo, Oyo, Avato Kota, na journaliste na bango oyo azara en États-Unis to kana vraiment éclairage ni les armes bien té mais na obongisa mbala ya sima alors to yoka sikoyo oyo si Joseph Kabila est devenu rebelle aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est pas congolais. Est-ce que tout la Sikilizana, après le pouvoir, il est retourné chez eux dans des montagnes pour combattre les pays qu'il a fait porter des vestes. Ex-président en a fait une rébellion contre la RDC. Je voulais qu'on puisse s'entendre très bien. Avec tout ce qu'il a eu comme moyen au Congo, aujourd'hui il a formé une rébellion où il a mis Corneille Nanga devant. Mais le vrai rebelle, c'est Joseph Kabila. En tout cas, ils ont mawami bandeko mais biloko nyonso bozo kaka o nanga kebo yo baba mais nyonso na ki planifier na bakor oyo makamutu bozo mona wana eza na kati ya bakor kitango ya koleka okende boye biloko mso ya like na bisinya mutu azo signer biloko azo comprendre te
Après, Bakamusu va imiter signature naïe, que c'est lui qui a signé. Mais le coup de la scène du maquis, ah ouais, bloqué. À quoi ça le consiste? 5 ans, ils ont qui pour naïe. Mais 5 ans, oh, ils ont été. Bandeko, to solana. Na 2000, je crois, 1. Tant Kabila comme président de la République. Na Sénat. Président Sénat, Kenge Wadondo, un Rwandais. Président de l'Assemblée, Caméléon, Kamere, Burundais. Président de la République, Joseph Kabila, Rwandais, Okimilawab. Va bloquer Nyonso. Alors, 5 ans, on va faire ça qui est. Bayebi c'est que 5 ans au eza yo bazui Mboso président ya assemblée Bosepelia bazui kuna na Sénat batie libino rwandais ba bazo batie bango bazo bloquer kande côté Sénat batie libino rwandais bayebi que soki ka Chilombo akufaki président ya assemblée mutozwa pouvoir te président ya Sénat. Donc, bandeko ndenge bazo sakana na ba politiciens congolais. Mais ça m'a mingi. Ba politiciens congolais, il faut que rêver bazo comprendre rien. Même tant bazo ka oh fayu la États-Unis. Mais ça c'est une distraction à cause ça on est. Et là on est kuna bako lobaya bien pour le pays où habiso. Mais le côté ba distraction c'est distraction. Alors, sikoyo bakomi na suka manda ya suka basali nini Sénat sama soki malukombo soki sama lukondo soki lukombo soki nani azanani c'est Katanga d'origine Tutsi, un Tutsi né na Katanga bazui siko na assemblée bazoki sinani Caméléon Burundais, Rwandais. Porti na mino basa ko rêver. Donc awa balbi yozala awa. Le président actuel est maladif. Au cas où la koufi, to récupérer pouvoir balamoko. Ba récupérer on a ndenga solo même ndenga zalaki ane ba ane leki. Ezaki toujours ya bango, mais batila yi batbo respirer bo sepela. Na base tant que nous pouvoir, il y a remarqué que assemblée na Mabo Kabila, Sénat na Mabo Kabila, ministre de la défense Mabo Kabila, ministre de l'intérieur Mabo Kabila, tout. Si nous voyons rien. Alors ce qu'on va zongi ici à Moli Soussou. Oh chino maintenant ça va à comprendre que yambala oh yosuka ba accueilli. À comprendre que pouvoir y a qu'on renouveler et ça les sous-té. Parce que pour renouveler le pouvoir, il faut assembler et confirmer que tout le monde change de constitution. Or, dans l'assemblée, Bachenani, Kamere. Anga qui m'a côté à Sénat, kuna obu, à l'okuta nani, na Rwandais. Ok, nous avons. Ok, nous avons. Oko kende wapi. Tala makambo yo moko lukaki, qui m'associe là. Alors, Bakatange, non. Tochana no vidéo moko ya liawa ya soki mo benga ya États-Unis. Toyo kango nano bongo tosolola. Bandeko, ce n'est pas parce qu'il n'a trop pris na makaba nzambe ya osala ba vidéo te, mais na lembi. Okolo bana batu oba yokaka. Mais batu bazo yoka te. O considère que ndenge nini na loba na bino e kozala difficile de récupérer mboka oyo tina 2033 na loba na bino na 2018 na ba na bino zamba loba musala na nzambe na moni musika pona ko libérer mboka oyo tozwa yango nzele zaka moko mi bakolo ba ona médiaté et puis ça passe dans la faille aux États-Unis. Pas de politique va bien. Où qu'on s'allie là?
kuna okosani parce que ba o wana bango nyonso bazana sima Kagame yo kosani kuna okosala loko moko te po bango ba comprendre yo to récupérer mboka ba kosala ngote nzele zaka moko mekolo bango na médiaté mais ba politique congolais ba zo comprendre ngote nzela moko wana nde ekoti na biso to récupérer pe pays to récupérer pe partout ba Kagame ba kimi na bango mais okolo bango ndenge ni okolo bilango wapi babilo on a mis sur l'écoute sur l'écoute à téléphone banini faut bima mais est-ce que moto na yo bima kutana na yo so na ye congolais ba koma ba soif d'argent akoya ko trahir yo ya bo remarquer que moi attaque français ceux qui makamu moko ezaki bazo ko attaquer France tout ça na lo ba lo côté parce que nationalité française ezakami balete na lo ba lo côté ah on a ça trop bien Naza na ba silence nyonso. Naza protéger na batamboko yo. Ke mboka wana kuna okoza no protéger te. Bato baza okufa, bazo futa bango te, bato baza misala, bato baza nini, c'est quel pays ça? Bande onanga. Mutu auti na maluku. Azu kop fa asomba ndako. Ay bon, nous to komi 11h30 tokele mbangu na banki. Na maluku banki ezate. Baye mbangu na nsele banki ezate. Baye kinkole na kinkole banki ezate. Baye ti na mikondo banki ezate. Baye na Masina, baye na Pascal banki ezate. Bakomi na misene quartier 1 banki ezate. Bakomi na Njili na ba quartier nyonso banki ezate. Ba continuer. Ba comme na du bonhomme banque ezate. C'est quel pays ça? C'est quel pays? Ngai pa ina vandi awa. Eza ville monete. Mais tout ça sur na 8 banques. Awa na France. Ndenge kingasini Pascal onezali. Omone koza na 8 banques. Okena Masina okutale musu 5 banques. Okena Njilo okutale musu 4 banques. Mais est-ce que boyoki Banda maluku. A combien na limité boba bouchon. Il est sur 3 heures. A combien côté kuna so ba côté ni so ba comme na barumbu po kende na ville pa banki ali. Pour les gars wana il est sur combien? A combien kuna na 18 heures. Banque karama sur na 16 heures sur na 17 heures. C'est quel pays? C'est quel pays? C'est-à-dire que mon bout avait 32 ans. Bah, côté de toi, tu n'es pas quitté. Oyo Kabila, 18 ans. Bah, côté de toi, tu n'es pas quitté. Chilombo, pareil. C'est quel pays ça? C'est quel pays? Alors, ngana tika qui n'a évité sur les andingwana. Toi, il y a 4 sous-régions. Oyangani. Sous-région ya Mo Amba, sous-région ya Funa, sous-région ya Lukunga, na sous-région ya Tchangu. 4. A priori, na ba sous-région wana, ba cause même ba 2, 3, 4 hôpitaux, même na des universités, sans compter ba ko biloko ba humanité. Na ba sous-région na nyonso, na Tchangu, ba hôpitaux, ba banque, ba biloko tout. Ok na Funa pareil, ok na Lukunga pareil. Mais, kende sur la sous-région na nyonso, bazana ba députés nationaux. Oui, mais bilo connaît ça. Je me suis posé la question, mais c'est mieux na fanda na bela na kufila pe awawa. Tango mundele azolo bana biso que nous sommes des macaques. N'aygo confirmant effectivement, tout ça ba makaku. Comment vous avez 32 ans? Na ba sous-région na nyonso bilo connaît ça. Et bah député bah aller, bah sénateur bah aller, bah ministre bah aller. Chers patriotes, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que dans les crânes de vos politiciens, est-ce qu'il y a-t-il des cerveaux? Bah cerveau, et ça na katia bah crâne na bango tout exaté.
Moutou a outi na maluku. Tala nega zolo kaba continue sur banque ezate. C'est quoi ça? Et si on vit banque ezate, bambila spesate. Mais ça c'est quel pays? Eh moutou a yibi 300 000, il y a nini, il y a 300 millions de dollars. Président de la République à côté lié. À protéger. Ba député ba fandi, ba sénateur ba fandi. C'est quel pays? C'est quel pays? Alors tout continue à koloba bande konanga. Tout continue à koloba. Tant nous avons fait notre la pété bonga bi. Est-ce que bateau yo ba raisonner net nga ou bien baza bateau moko baza normal, baza normalité. Bande konanga. Pour na kosala biloko nga zoloba, est-ce que c'est difficile? 380 millions au ba yibi. Et comme ça, combien de banques? Et quand on a combien de banques? Et dans la banque, et quand on a offre d'emploi, création d'emploi, ils en ont qu'à Mboka. J'ai appelé un député dans son retour, SMIC n'a pas besoin de combien? Aïe, écoute, vous avez SMIC sur les années. Ah! Mais c'est grave, hein? C'est de la foutaise. Aïe, habité SMIC les années. Et puis, ce que vous pouvez faire aux années. Bande onanga, comment va monde bamboka mikena tambolé. Mais RDC ko, donc souka ya pays, ya ba politicien, ya ba zoba. Donc, vous avez besoin d'un tchango, bon pito, et ça n'a côté, ba député national, va faire la pékimia. Papa qui est ça, va faire la pékimia. Mais c'est quel pays? Donc, les gens ne travaillent pas. Tala, président Tanzanie, 5 ans. Il y a Zambie et Tanzanie. Je crois Tanzanie. 5 ans, il y a Pamba. Nabadi Boyoki, 5 ans. Beaucoup de gens voient que le bête a 32 ans. Autour de cela, au palais du peuple. Mais vous êtes malade? Dans 32 ans, ils ont parlé du peuple dans Inga. Amen. Amen. Et puis, nous avons eu un commissaire. Donc, vous avez dit, mon âme, toi, sozo komisa muta ndengwana seki mutandona asa kozwa temps ya critiquer ba pasteur ya ba église 32 ans et le côté koboma na koboma ah nzambe obande ko tozonga nano ça fait mal, hein, ça fait mal. Et puis na ba miyibi nyoso bazo kanga wana tozoka ta pasteur mon côté. Oh pasteur babo mimboka pasteur basalabu ba miyibi tout. Ata pasteur mon côté. Mobutu anga pasteur te. Joseph Kabila agi pasteur te. Chilombo asa pasteur te. Alors, ce que le pasteur babo imboka c'est qu'on malade. C'est qu'on normalité. Quel que soit français ou la normalité. Alors, toka oyo alobini ni Augustin Kabuya décide de sacrifier Félix Tshisekedi. Bango na bango. Poussé à la sortie par la base de l'UDPS, Augustin Kabuya ne sait pas comment s'accrocher au pouvoir. Il cherche à attirer la sympathie du peuple congolais en disant qu'aujourd'hui l'UDPS au pouvoir a abandonné le peuple. L'UDPS est là pour ses propres intérêts. Mais s'il dit ça, c'est justement pour ça qu'on est en train de faire partie. Parce que les gens qui ont bénéficié de ce pouvoir, c'est lui, Augustin Kabuya. C'est lui qui a vendu les postes aux gens du PPRD. C'est lui qui a monnayé les nominations. Aujourd'hui, l'UDPS ne se retrouve pas. De quel UDPS il parle? La base se plaint. La base ne se retrouve pas. L'UDPS est au pouvoir, mais ses membres ne sont pas au pouvoir. C'est les Bat, c'est les Kamere, c'est les Samalukonde, c'est les Mbosso. C'est tous ces gens ici de PPRD qui sont au pouvoir. Ce n'est pas l'UDPS. L'UDPS se retrouve où? Parmi les 54 ministres, l'UDPS a combien de ministres? Le Sénat, sur les 7 membres, l'UDPS a combien de personnes? 0. À l'Assemblée nationale, ils ont la vice-présidence. Kabuya cherche à faire diversion. Il a déjà été désavoué par la base. Il ne peut pas aujourd'hui chercher à se dédouaner, donner raison à l'opposition et à tous ceux qui sont contre Félix pour abattre Félix Tshisekedi. Parce que quand ils disent là,
il est en train de sacrifier Félix Tshisekedi et tous les efforts que ce dernier est en train d'entreprendre au niveau international comme à l'interne pour trouver des solutions. Kabouya dégage. Laisse que Deo Balola, Bizibou prenne les choses, vous verrez que l'UDPS va servir le peuple. Toi, tu n'as pas servi le peuple. Ne généralise pas tous les membres de l'UDPS. C'est toi qui as gagné. C'est toi qui es devenu millionnaire. Pas l'UDPS. Bandeko, surtout Oyoko, Amaïl était, petit Amaïl était. De tous les lots, Aïbagana était que pouvoir Ezra qui a IDPST. Pesra qui a IDPST. Pouvoir Ezaya cash. N'a pas dit que tu vas bosani, hein? Et cash Ezanini. Cash Ezali sous-ensemble ya PPRD. Cash Eza nani, mokoza cash Eza Kabila. Mais bah, vous expliquez combien de fois. Batikela yi ya mwata ya 5 wana. Mais na 5 oyo, ba reprendre tout. Yangwana oyo azolela, na 54 ministres, bato IDPS pesa combien? Oh, na Sénat, bato IDPS pesa combien? Oh, na Assemblée, mais ayebi le côté. Oh. Pouvoir, Chilombo a gagné, Chilombo n'a pas gagné aux urnes. Mouta gagné ka ezalaka Fayulu. Pour nous protéger biloko ya criminel Kabila. Yangona bazwa kiye, babi yozwa pour protéger biso. Okozwa 10 ans. 5 ans ya yo. 5 ans oyo yo wana eza ya biso mais yo kozanoka ka président. Comme ça, ce qui 10 ans, Kokinga Bakanginga te. Mais après 10 ans, Boya Okanga Souste. Talande Bazo Sakana, na protéger Congolais, Tande Bazo Sakana. Ce qui 10 ans, Koki, Lukulanga Kabila, na Yibitro, na Sbomi, Boko poursuivre les sociétés. 10 ans, c'est bêti. Oh, je suis quoi sur les la awa, que. Oh, mais pouvoir, ça n'a jamais à IDPS. Ceux qui pouvoir à IDPS, les peuples, mais pouvoir, c'est un peuple, il y a IDPS, des peuples, ce n'est pas que nous sommes contre le Balouba. Et non, toujours la vérité, pour bilan de mensonge. Oh, il est parti à Kinshasa, qui paye été, n'a pas IDPS, qui paye été. Va proposer même poste T à Zongi. Tia le bagana zoga rien. Soit zoga agression ba miette. Parce que bato bazana pouvoir baza bato ba boko makasi. Badi boza mawa e mawa na pasi na sonia. Zelana tokende susu tolongwa pa na ye. Totala makambo zo lega na mboka. Toyoka. C'est la 1e fois Marambabo et Dosali. Question au biso peuple, au tofana la commune à Kalam, est-ce que Batou Obaya Kosala Makambo qui sont derrière eux? Pour la ligne toujours le babongo, parce qu'à chaque fois que ça la bêtise, ils ont la poursuite judiciaire moroté, et la Milabango na fini. Ils ont la baye Bazali après Baké et Tikali et l'équipe n'a passé ça. Plus pire encore, population à Kalam, Balobi va retirer la maison communale à Bamouete Kamabouete, Mayota la bourgmestre Azali, pour représenter président de la République à niveau communal. Bayotunaye, Tata Moutambia, commune Nabiso, Maramouine et Jol et Canana, commune Nabiso, Yoga réponse. Azon c'est la Bama Lobi, Boumagana Koutou Bateka, Arandama commune sur Bateki Né Salami. Oyoka niveau, Bakonzamboga Nabiso, Obazo Peuple Nabamo. C'est pourquoi moi je l'ai toujours dit, le rôle à Moka Oyo. Et l'équipe nene, il y a un moyen de gérer un malade moïsate. Sauf beaucoup de pays, beaucoup de provinces mobiles, ça géré dans 2 communes. Mais le rôle de se retrouver dans la province Moro, ils allaient dans 24 communes. Il y a un désordre des alliés, on fait du n'importe quoi. Ils autorisé, c'est ça les malolènes et basségués. Dans mon coup, c'est au limite, tout le monde a clair pour cette fois-ci. Trop, c'est trop. Yambalo, il fallait l'État congolais à la hauteur à Marambo et les savants de la justice. Toka Motomoni, et là,
ata te o agent moko boya la police non c'est un officier nde azali komema délégation mobile bazwi bataillon mobile à la police nde bamemi awa mpo baya otongami mais il doit y avoir quelqu'un qui est derrière ça le plus fort parce que pour mutu a déplacé mituka à la police na bagent mpo baya kotelema batongami na kati ya commune ce qui veut dire il y a quelqu'un qui est derrière tout ça alors biso lokola baagent ya droit de l'homme tozali kolandela makambo oyo c'est notre droit ya kolandela mpe korécupérer oyo ezali ya peuple congolais yango na mokuse loo tozali nango mpona koloba yango wana merci beaucoup bandeko nayebi te si bocomprendre commune ya Kalamu bateke yango donc mutu moko aye wana na armée pardon na bapolicier donc c'est quelqu'un qui est puissant aye bando beta bando tonga mbala moko bomondi bazo tonga na commune ya Kalamu hier Zoloba l'état a intervenir mais l'état n'existe pas l'état c'est les Rwandais hein l'état est rwandais bazo soit partout côté ti bandekona na Ebsarabino beaucoup se retrouver un jour na gouvernement étranger beaucoup se retrouver un jour ba député ba bourgmestre étranger oyo bazo sala ba cours aux États-Unis ba ba anglais bomoni bo remarquer na kini bato ebele ba no ba anglais bozo batina te kena kisasa omona ba kinoa bango nyonso presque bazo ba anglais français lingale ba no sala nti okita pourquoi ba se préparer déjà aux États-Unis ba rwandais o baza ba congolais bazo kitaka malé ko zo poste bazo kitaka ba politicien kongo ba olala siko fayulu et pas makamwana ezo sala manete usu yebi aza okende kuna zo kende zo sekazo sepela ema mingi na ebite su to mona vrai politicien place wapi kuno zo kende po basala nini ba pesi koma basi mo mindele ga bo seka tout ça ozongi elo ni wana osali bozalaki abinonso na assemblée elo ni bosali elo ni bosala eloko te donc politicien mo to ko baneke oyo azosala bo rien ba idée ngana zo bana bino awa oyebi ke bango ba yebi yango tata mukete pona bango badamuki balé baluki basi bazu ba garde du corps bakena ba place na ndenge meza mawingi makambo ya mboko soko landi encore un jour vandi po ba mutuna yo ebebi tala siko bato baso ko tomando commune on a fait kufa to suki on a te na chila bino 3 minutes ya eloko mususu ateki lisusu poma Echal awa bino bovandi na ba distraction na ba live ya kofingaka mama Denise asombi ba avion azwi mbongo wapi kuna bazala koteka deja mboka na empire et matusi ozolanda bokoto bozo bakiti bovanda esalinga nzoto malili chers compatriotes bokabola message oyo lelo kaka oyo eza édition spéciale po tolobela sérieusement makambo oyo tokomi kosentir danger ekoti na mboka monguna akomi kokota malembe bino bovandi na badistraction mama malembe mbote na bino nyonso bandeko babolingo naza na kanda makasi bosi boyebi kombo na nga deja bozwaka bakiti bovanda bosimba batelefone na bino bokabola message oyo na congolais nyonso oyo aza na telefone parce que bato oyo soki totiki bango kaka boye biso bana na biso bakozonga na esclavage olandi mukubwa tiela ngai bafoto ya bato oyo misato oyo Modéron Simba Zoé Kabila na Jean-Claude Mavambo tiela nga bango wana place wana bien bandeko babolingo tozali awa kopesa bino sango ya pasi ya soni pe ya mawa entreprise oyo babengaka OEBK Organisation pour l'équipement Banana Kinshasa entreprise oyo ekontrolaka po maréchal na biso oyo eza na Congo Central ozolanda awa nazopesa bino ba cartouche ya makambo elekaka kuna
Comme ça, boya bozwa idée ndenge nini bato ba réussir ya kotekela empire et matusi. Batusi oyo bazaka na Kenya. Batekeli bango po maréchal, bango nde babanda ko gérer esika wana mbongo nyonso ezokota wana ekendekende na Kenya. Bozo bakiti bovanda. Entreprise OEBK, chers compatriotes, tozala bato mibale na régime passé bakonzaki yango. Ya liboso Zoé Kabila, ye wana. Ya mibale Motero Nsimba, ye wana. Oyo baye kotia siko yawa. Jean-Claude Mavambu, ye wana. Ye kutu bakomo benga ende tout puissant. Jean-Claude Mavambu akoma ko utiliser ba photo bakangaka na mokonzi ya mboka mukolo mokonzi ya mboka yambaka bango. Akoma ko utiliser yango na trafic d'influence pour na kotekaka patrimoine ya mboka na bapaya. Pena ba Congolais na bapaya. Bande oba bolingo po maréchal ndenge ba mindele batonga yango ba senga na ba chef coutumier ba pesa bango mo etandi moko ya mabele po ezala lokola réserve oyo ya po maréchal et que espace wana bakoki ko utiliser yango te to ba tia activité moko boye place wana de peur que eba na ko bouger po maréchal et ko umela te po na durabilité na yango. Alors bandeko na banzi boyoki oza l'essentiel que kuna pe bazo teka yango déjà donc mboka bazo teka yango partout parce que moto yaza en tête ayebi ninga osala te po nyonso nozoka koteka banini tout ça eza na kati ya bakor donc aza ko se retrouver te sikoyo bakokende réunion na Angola na bango ba Rwandais po na basenga paix. Hein? Ils ont pas distraction. Ils ont encore pas distraction. Bisous pour le cas négociation. Rwanda a besoin de négociation. Merci beaucoup Bandeko. Donc tout ce qui merci.